Et que biso ba comédie tous ma casse na anniversaire. Mais liba les alakato. Yo kaka nyoto kaka joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Gabriel, joyeux anniversaire. Toujours lié ba tige toujours tumba anniversaire. Résumé na nga topé félicitations na nga na mona na libala. Libala pa ba comédien eza mukie. Anniversaire na matanga elekaka ebele. Bino mobuya kotala basi babali mwasa munene po makambino bokomi koyela na ba télévision yango wana ke abali mwasi nini ya munene to ya mukie. Vous comprenez? Il y a poto to ya Kinshasa. Par rapport à choix ndenge ozo mona madame ndenge otala kai comportement nyoso ça va? Oui, ngai penza bokozwa pena déclaration te. Divorce pe ko sala mate. Pour moni toza bata média, divorce salami na média, ba yo kalobi et kabwani et osala kitoko. Tapena sérieux maman. Banana botama ngana on a fêté même pas anniversaire. Ah bon? Na sala fête pour na kuta ba parents na nga bazana eloko te famille a pas si ba pauvre. OK. Même anniversaire o ngana vi na ngana on a fêté. Oh là. Passer za mabete, eza bien photo beta ngo batu ba yeba place to utina o toza lelo et puis biso bana nzambe tolobaka to témoigner moné na nzambe po satana kufa soni. Mais na mystique ya fourmi nzamba sala ngolu tango to zwinde ko na biso abali nde ba oloba soki moninga bali sepela. Kolango po moni basi mususu bazo bimisa aza ana kini mazo bimisa aspect ya poto. Puis ba tebele ba lobika aza mwana poto. Nzoka kenane ba Lubumbashi. Bamboka mike wana Afrika zo baluka na ye. Ko ba les aga te fo bala moins sa poto. So que ya poto gloire au Seigneur. So ki beza ya poto te fo. Mais basi ya poto balinga li suste po so ki to ke poto to balukela ka bango. Bazo boya na bango ba déception ba mambo belé. Ça dit bazo kokanisa pe batu ba okasaka batu nyonso baza ndenge moko. Muyaka moko afingisa ba yaka nyonso. Nazali soupe na papa moni ba père baza bato ba mariage na bango 18 ans. Et umeli babali basi na bango na ba moment oyo bokaukizala ki makasi eloko ezate eza ba mabala oyo eza ba mabala moko eza exemplaire ba mabala oyo biso tango tozo kemba na papa Kubu yuyu papa forme Trésor ngando papa yoyo les kings na putani na jeune homme oyo na dible côté na ye lokola bato n'époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune les rois des blousons Ase kaka na ye kaka o azalaka e pétimide Marcel Socia Kasi kolukela ye mindondo te côté ya forme Mambo de Dublin I cavalieri Jansi Maya si forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo Roger Weston Ansele ebele bakomela soi Bona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi race vainqueur Mère Pichu asi akangaka dina Moninga ya Brigitte Opelela Mama na Sarah Oh mambo L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
On a bien au solo là. Ceux qui besoin ezali. Ceux qui besoin ezali. Par exemple, il y a bon, tu peux s'appeler de raison. Aux hommes, tu es na zolinga logo ana tu wana ze logo yo bogo mona ke na ko silika penza makasi ndeti na ona silika bongo te. Eza pena wana pena eza réputation na ngai e ko koma ndenge pululu e komaki wana eza question wana na ko silika makasi. Omoni eza na biloko mususu papa. Omoni ngai po na pasteur de la foi na koko beta même na batu na koti ata boloko. Po na mosala nzambe wana. Na lingaka erreur po na papa wana. Aza papa o na ko défendre yeti mu ko na ko kufa. Mais soko za tout autour ya père ko sala ma sécurité. Ko sala ma sécurité na bilobela wana nini. Batu nyonso ba loba biloko wana na lukisa bango. Très bien. Boya ba procès na zo lukisa bango. S'il faut les lots, on s'excuser, te poser un pardon. Vous salango na bandeko yo bakanisi la pe mama be wana. Ko senga passer de la foi papa limbisanga so ma bezalaki. Est-ce que vous senga pardon? Parce qu'on a pas payé à papa et à pasteur de la foi, à tikala na ba choc et surtout na ba propos yo tena. Bon, na comprendre le logo boko. Ba tu belé ba so fana peme na papa, ba so bosana ke papa za na le passé na yi. Ba linginde to betali sola le passé tende peut-être ba so condamner ngai, au moins na yeko betali sola le passé awa. Mon ndimi moko ya ba sentiment, soit ya poto, soit ya wapi, ako koma pe mabe a fini ngai. Ndé ba mesana na yebi nga déjà ba finga na bango ngai, eza mabe te bon ngai penza nazana nga na pardon te hein o ya ko senga père pour na moni loka mabe. Na moni loka mabe. Na moni loka mabe na sali père na ngai te bon. Soki na senga pardon comme na sepelisa batu. Mais en soi donc sentiment na yo moko ezate au senga pardon. Na lobi na ngelo ma beto nga na senga papa pardon. Non to bité papa na ngai le loté ba makambo o e blessa peut-être nini e blessa papa na ngai oyo yebi. Eloko te. Ayebi ke moi na sala ba comédie na ya sexta batu. C'est tout papa zwaka ngo comédie bino ndebo comme ça ngo réalité. Même ata bandimi belé mais mikolo nyonso ko mona papa ko lenga na cher ko yebisa bango no boteni mo na rigueur te wana za petit na nga na souffrir na emingi bino mo boyoka ma solo ninga lobaki boteni rigueur te eza ba comédie na ya salaka pour quand to kuta on église CFC où il y a prière comme bande ko nyonso bandimi nyonso ndengo bande ko ya na itonga ozaki kuna na 13 mais biso batuto banda CFC nga mutu na banda ngo ko baneza na problème te na bandi CFC na sali une année ko participer na bon ko participer na kozala penza à l'hésité na nini ngai non wana so na bina participer na kosalela ndeti moi sentiment OK vous allez l'hésité batu ba mona ngai moi j'ai pris pas c'est lui qui s'excuse à qui c'est ndenge vous allez à l'hésité ça dit quoi bozanda ka papa na ngai na bike biso batu banda masolo wana okozala l'hésité tozonga wana c'est lui qui s'excuse à qui ngelo vous reconnaître ma bien yo alors non pas qu'on reconnaître ma bien mais nous avons déjà place dans l'ensemble là déjà. Nous avons la place dans l'ensemble. Non, toi retenir. Mais bah tu vas y barater que on a fait tous à maison moko. Toi retenir maison moko sous ndene. Ah beaucoup ta maison moko. Oh. Bah tu vas y barater. Beaucoup ta maison moko. Bah tu vas y barater que on a fait tous. Ah bon? Maison toi quand beaucoup ta. Bah tu belé bah y barater que on a fait tous à maison moko. Ah bon? Ouais. Eh. C'est beko. Les hommes moko religion moko chrétien tout ça est religion moko tout ça ba chrétien au monde ici c'est le bino maison wana ozoke na batu na nebite maika kanisi ni na mutu na ye dans maison alors de yemo maison moko père azo croire na Jésus lokola nkolo pe mobiksi nga pe nazo croire na Jésus nkolo lokola mo wiki maison lobi wana maison kasi yango na maison à Jésus Christ maison à Jésus-Christ. Papa Yves Zalana est très calme. Wana papa na ngai. Ah ngai. Bobo manga pa mais papa Yves. Et puis bang sibiso. Bang sibiso. Oh. Ngam nga so à ta maison te comment no ta maison. Oh mais qui te na lobby. Maison ya Jésus-Christ de Nazareth.
père nanga zo croire na Jésus omoni sikoyo bozo transformer ka maloba mabe papa Yves mabeni na lobby papa ma editika ko ba na makambo la fait en cachette surtout ba maison beaucoup le ba na télévision te soki aux la maison on a pasteur de la non na lobby boy bon batu na batu baza ba maison na bango secret na bino nde beaucoup na raison na ba air nini nga na ebité pourquoi on dévoilons la télévision Nabi maison Jésus-Christ de Nazareth. Il dit pas. Merci beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth. Bana Yesu Christ bazaka pena na ba problème ito. Monique moment na zolo ba ke. Ngana ye toza bana Jésus-Christ de Nazareth. Jamais tokoza na ba problème. Ozomona tokoza na ba problème ité. Moment que toza bana ya Jésus-Christ de Nazareth. Tozo croire na Jésus, toza maison moko. Ndaku moko ozomona ça dit batu ba comment mona gaso mutalobi maison moko pourquoi pas biso ba chrétien tokolo ba ketengana tout ça ba chrétien tout ça maison moko nako kene na religion ça dit tout ça religion moko ça dit nazo respecter ye lokola moko kat na bana nzambe lokola moko ya basal na nzambe ya mboka na biso azo servir nzambe kitoko mabote belezo bika na nzela na ye batu bele bazo croire na liloba na ye o azo te ya batu liloba Yesu Kristo. Voilà. Quand vous avez filmé la conception d'un film peu ou bien si parce que c'est comédien un jour peut tout le monde pasteur de la foi pembe inayo wana lisusu 12 ans après tout le babongo combien de temps et c'est déjà besoin sur la papa ouais 12 ans voilà 12 ans tout ça là lisusu film un bon film na pasteur de la foi na ndeti ngai nazo zela film ça déjà bon conception film na ba film ebele na koma ezali ba makoki penza ndenge nazo linga na tourner na noyete moni maison moko nazo tourner film auto tourner na Gezi film moto utiko tourner na Gezi eza pena film o esalami na ba norme ndenge sengeli esali pena bien makasi ça dit nzambe soka sali ngulu na kokoma ba film mikolezo ya e osala ke na beng sape mosali ya nzambe ye aya pe to tourner ye na ye soki pe ba ko benga ngai pe neti ngana saka na nga déjà motema polele groupe les boss samarité zanda kunanga mageza ba groupe ekweya eza suna ba fox ndenge zalaki te kala oh papa ivozo boyango ponani et ce théâtre eza suna impact ndenge zalaki kala ba groupe abeso bene zalaki muta vandi pena boy dimanche azo zelango fongola biso s'il vous plaît et c'est suna ndenge ah non papa Yves c'est que yo zo travailler na bandenga ko côté la batu zala journaliste non na remarqué ngopo remarqué un esprit non non c'est pas la comportement zala journaliste zala net ezala journaliste ndaka papa na yo mais ça sumbelaka yango te na sumbeli yango te mais ça ah mabe ngai zo sanga neti ngali na uta Congo promo alors na ko mabe ya na loba te mais Congo promo eza sunenge zala yiti yo remarque voilà yo remarque ça dit Congo promo na ba vérité yo loba te mais ça m'engage que moi je suis clair Congo promo ekweya ba vie du public ekweya nazo so vérité bango moko baza conscient ebike naza suna impact sur nazaki nango te même ngai bible zolo ba chaque chose à son temps lelo naalité ya kanda est-ce que ebike lobi so naalité ya kanda surtout bato bazo simba ba kisi ozomona nde bazo koya bazo limwa mabien na terrain biso toza ba artiste oyo na ba pasteur de la foi to koya ka te ba kombo na biso ba groupe na biso ko koya mais biso bato koya te ozomona te groupe koyi mais via koyite ozomona groupe eza lisanga ya bato et chité nango menga na garder kombo nanga c'est quoi pourquoi na nini équation absence nanga ina absence ya père azo tourner les sous comme tel ndenge za kité minito yo aza sur basé na milimo ya batu o bazana ba problème na temps na kati église ça c'est vrai constant oyo sali toloba eza bongo très bien Yves yo lobi place ni lobi bien te avant to les kana makama et puis to komi na ba moment oyo ya ba ténité moto nyonso asali ténité ba chaîne na ba télévision komi ebele biso kutu chance toza prudent so tozalaki prudent te peut-être même na niveau diaspora toninga to ebana te toza bato lelo ba père na biso ba féliciter biso toza bena bata ko ndima voilà ozomona tama solo to moni série ya ba mariage voilà d'abord félicitations félicitations lité à Kanda voilà dikapo to bala lelo par rapport na libala na est-ce que accord ezali ndenge yo monaki parce que bandeko musuba bi
harmonie ezati na libala compatibilité bazui âge nde balobi na taille voilà plus loin bakei bazui grand pe na mwasi ne wana nzoto minene basangisi pour que balobaka libala wana eza bien te bato mosuku bazomona ngo comédie kaka bamona ngo théâtre nayebi te pastelité ya kanda kotala mama sifa ndeko na biso DiCaprio Platini parfois libala na bango vraiment Bible eza claire ezoloba aimez-vous les uns et les autres. Linga muninga na yo lolengo mi lingaka. Na kati ya Bible biso to ba to vanda yimingi na mosali ya Nzambe. To yebi Bible. OK. O remarquer ngana papa même idéologie. OK. Ah tala papa il va zo seka. Nga la bena mobimba père na ngai ko lana ba aventure na sala ati na ba TV. Ça dit o comprendre que mutazwa père na makamnyo so ezangai. So tali pe longi nango tali ne père et kokana même. Ah bon? Ozoe même na nyo sonné lobeli. OK. Na succès ndenge père na succès ndenge pe na succès. C'est vrai? Non, papa il va au côté la naïga père. Et le billet moko voilà. Et le billet moko donc voilà. Très bien. Voilà. Papa Yves a sala musala na ye. Alors regretter ma casse bon na ebite nengo gagner akune bon na loba. Aimez-vous les uns les autres. Au exemple kasi ngala za chrétien na bi comment respecter basa na Nzambe. Bon ngana fini musala Nzambe. Ba respect belé. Na basa na Nzambe. Donc soko yebi soko za chrétien on comprendre que moi aussi je suis chrétien, je comprends nyo so wana. Na fingi te mabeza go finga. Voilà. Ah oui. DiCaprio, c'est un artiste et comédien. Oyo ngape na vana na bandaku. Moment na biso tozo potana. To lega na baka toxe. Talingai ba photo akaleza te. Soko talinga na mosali ya Nzambe à l'époque na ba photo lelo okumisa Nzambe. C'est-à-dire ndenge tozalaka na ndenge tozal lelo biso moko totonda Nzambe. Toloba pena ke Nzamba za malamu na mwa eloko ngo pe tozo pakola ezo sala biso pe bio moninga pe na bimpe propre na miso bato papa à l'époque moye kuta to mona Nzamba kitisi ba moya ngo ozo comprendre moyo ezalaki à l'époque tant tozo kemba bozolia ba gratana biscuit moko na nguba bomeli maye belé na kati ya ba tournage ezalaki penza passe makasi papa Yves Koboya ka le passé ti au monde lelo o batebele ba koma ko silikela le passé eza mabete eza bien photo beta ngo batu ba yeba place to utina o toza lelo et puis biso bana Nzambe tolobaka to témoigner moné na Nzambe po satana kufa soni ndenge nazo témoigner Nzambe bona to témoigner ba œuvre mosala Nzambe eza pona ko yokisa mosala ko yokisa satana soni ko yokisa diable soni na ebité peut-être une église nango ko yate po monique a lité azo kene mabe DiCaprio lelo abali nazo chance ko jouer na yete na yebi nga nazwa pena chance ko jouer na artiste belete ya mboka mais na mystique ya fourmi Nzamba sala ngolu artiste nyonso to mi benga artiste ya Congo aza reconnu na mboko soka lobi ayebi ngai te seka sali sembla même lelo ona koma okumisa Nzambe makasi nazwa chance ko jouer na bango te me ba yebi ngai o mona président Lombe abengi yo pena na téléphone allo Aimé ça va nazo mona yo te mwana ngai nazo mituna bolingo ya boye na kozwango wapi na juana yete mazui téléphone abenyi ngai o mona ndeti dernièrement na uti ko yamba appel ya grand frère nanga Sami Mokili na pesio bambote kuluta benyi habilité ya kanda félicitations wana yaya mutazwe bisangai na sengi yango te nazaki pe na numéro nete ka mikoloni na komi na numéro na ye lelo e koma soki to ye place mo ba artiste bazali ba père na biso ba po ba Jani ba ndeko na nga ba Ansel Zolo ba la duchesse o senti so bokutani bo joua te maso bengo na kombo no pa pesio mbote ayebi so pe félicitations DiCaprio lelo abali batu bakoko loba o esengeli ba loba oyebi ke biso ba comédie toza makasi na anniversaire mais libala ezalaka te oyo kaka nyonso kaka joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Gabriel joyeux anniversaire tozolia ba tige tozotumba anniversaire so ngai pona ngai nazotala no ya nani mama top eza le 26 ozomona mingi ka ba anniversaire mabali ezozala te nga nazotala taille ya mobali te nazotala taille ya mwasi te résumé na nga to pe félicitations na nga na omona na libala libala pa ba comédien eza mukie anniversaire na matanga elekaka ebele tango tozwinde kona biso abali nde ba oloba soki muninga bali sepela
Ozo comprendre DiCaprio encouragé bato ebele na makambo ya libala. Après DiCaprio ebiso ke zanani? Oui, tout ça est déjà fuite. Après DiCaprio, ezangai. Ah bon? Après DiCaprio, ezangai. Ah bon? Quelle bonne nouvelle. Oui. Oh là, tu bête ma boko quand même. Ouais. Pasteur Lité à Kanda enfant. Nazana rondima. Azobal. Malgré non na suba l'arrêté mais nazana rondima. Ah bon, wana izana. Bon na zuna salité. Date ezate papa, nazana na rondima. Date ezate mbongo ezate na pesi pena no logo te ça les ate. Mais maman Zali. Maman Zali. Maman Zali. Bien sûr maman Zali. OK. Bien sûr maman Zali. Andimi pe obalai. Bon, maman Zali, madame Azali oyandimi. Mais beaucoup monde en bala moko na bilili tangu na représenter ye. Ndenge tangu na kosala coutumier, tangu na kosala civil, na ko benga pe bino bozo ya image. Bino mobo ya kotala basi abali mwasa munene. Po makambino bokomi koyela na ba télévision yango wana. Ke abali mwasi nini ya munene to ya mukie. Vous comprenez? Ya poto to ya Kinshasa. Oui. Bon, ekoyeba na mukolo yango hein. Po moni basi mususu bazobimisa aza ana kini mazobimisa aspect ya poto. Neti mwasa DiCaprio batebele balobika aza mwana poto. Nzoka kenane balubumbashi. Bamboka mike wana Afrika zo baluka na ye. Ko balezaka ate fo bala mwasa poto. Soki eza ya poto gloire au Seigneur. Soki beza ya poto te fo. Mais basi ya poto balinga lisusu te po soki to ke poto to balukela bango. Bazoboya na bango ba déception ba mambo ebele. Ça dit bazo kokanisa pe batu bakokasaka batu nyonso bazandenge moko. Muyaka moko afingisa bayaka nyonso. Par rapport à choix ndenge ozomona madame ndenge otalaka comportement madame ina beauté ozobalati. Oui, comportement nyonso ça va? Oui, ngai penza bokozwa pena déclaration te. Divorce pe ko sala mate. Pour moni toza bata média, divorce et salami na média, ba yo kalobi e kabwani e osala kitoko te pingai na ebité bandeko na nga vraiment soki na libala bo soutenir ngeko zala bien. Papa Yves. Eza pena sérieux mamozo. Banana botama ngana on a fêté même pas anniversaire. Ah bon? Na sala fête pour na kuta ba parents na nga bazani eloko te famille a passi ba pauvre. Même anniversaire o ngana vi na ngana on a fêté. Oh là. Vraiment bandeko na ngai na zo senga vraiment aide ya makasi. Oya kozwela nga ata salle. Et ozala bien. Oya kosunga nga ata na biloko kolia na fête ata mbala moko na vie. Mais avant batu mona pe papa na ngai pasteur de la foi na fête bo mona bandeko na nga kosi. Toki aza parrain parrain elbala ezai. Pasteur de la foi? Oui. Okota papa na makamati nga za muta désordre. Nazoboya. Comment ça? Okota. Kozwa parrain par comportement ya muto azobali ça comment? Non. Papa dans la logique. Papa il va hotel la ngai. Agolo banini po papa il va dans ma casse no battre la relation nae. Très bien. Merci. Nous sommes vraiment ça que ozala papa et ozala mabete et osala nga lisusu bien. Nazala lisusu pena papa. Moni ba père baza bato ba mariage na bango 18 ans et umeli ba bali basi na bango na ba moment oyo boka ukizalaki makasi logo ezate. Eza ba mabala oyo eza ba mabala moko eza exemplaire. Ba mabala oyo biso tango tozo kemba na papa mama Rita zolambela biso grand badive. To lié to melo senti pena ke oui li kemba. 190 ye JPI au senti pe ma solo et vendre. C'est-à-dire eza ba mabala oyo ndeti père na ngai nazo féliciter makasi ndenga tombo malelo. Soki ezalaki batu musu mena minute a chanter moi si. Mais na minute a créer ka bo mona binaki omoni ke pasteur de la foi papa mobo ya mayele pe ya botosi. Soki ba père mususu na shiko akomi nango akoze ba pe na kenanga poto. Ndoka fente poto mais akemaka mususu. Mais aza pena papa moko aza fidèle na mwasi na ye. Kozala na parrain logo la mosali ya nzambe pasteur de la foi eza bien makasi na okene ko proposer papa soit ko sepela parrain ngai et kozala pe mabete nyonso ba proposer que dépendre na temps na ye peut-être temps wana yo ko classer libala ya kozala ba voyage za mambo ebele peut-être za na ba charge moko boye et ko permettre te na temps wana mais to ko leka pe mais nga pe na libala na nga souhait na ngai ezalaka maman Olive Lembe Kabila a parrainer ngai po aza mama pona bénéficier te aza mama oyo soki lelo naza fier lelo na mboka oyo aza mama oyo atourné sanga nzonzi d'une manière impossible oko comprendre te
Maman oya sala lelo nga pe naza na valeur na miso abatu mama ni mama. Maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe Kabila, maman bana ebele. Maman mona libala na ngai. Te wana na yebi te ngai makambo akoyamba ba comédien. Nga mutu na sala makambo wana te na yebi pe ndenge elekelaka te. Soka koyamba to koyamba te. Ozanga ndete. Bon, nazanga na ngai peza na mambo ebele pe nazala te. Nga bana toyeba na mama na 5 ekoki te. Seke tanyo so wana nazala te. Olo bandeni ke nazanga te. Et puis papa, bonne nouvelle. Pour la kufa qui tu zaina yote. Nazala ko wana za premier bonne année na fête na kombo na ezali kombo na ezali. Premier bonne année na fête na maman. Tu relis moi bien les sous. Mais Junior dia sonde ba ozalate na de ko na biso tadingala pa. Bazali bango. Voilà, merci. Nous sommes à la fin. Bonne nouvelle. Et puis nazo kumisa Nzambe na oyo mama Olive sala pona ngai. Lelo oyo mama apesanga connexion na yeba na lelo na bandeko na nga ba comédien on a chance cité peut-être na maboko ya baboti na ngai ya théâtre mais na nzela mama Olive avandisanga na libota ba comédien mama Olive amatisanga avion mama Olive alatisa mama na nga liputa super o mama na nga lata te banda za la jeune maye ko lata ngona kibompaka vraiment nazo remercier mama o makasi mama atika ka ngai te mama o yayebi passe na ngai mama ayebi ke naza mwana kingasani atala kingasani tatala mabela suka mboka te andima nazala pene na ye andima amona avana nanga table moko tolia mesa moko vraiment mama nazo pesa mama Olive Lembe Kabila ba respect ebele na mama na ngai et puis bonne nouvelle banana bandalité ya kanda oui merci maman. Voilà. Et puis 5 ans banana bandalité ya kanda et ça 5 ans moko ya lipambo lepe ya bénédiction pour ngai nazo remercier lisusu mosali Nzambe pasteur de la foi pour na ba sacrifice oyo zalaki butu zo koma pièce na ye pour ngana jouer à filmer ngai na le kana TV na le kana antenne à papa à l'époque so le kina antenne à ces artistes so aux artistes to ko le kana antenne to igana deux chaînes raga na antenne A siko papa wana andima ko lexanga na antenne A lelo Kinshasa mobimba bayebinga héritier famille mokili mobimba bayebinga mwana pasteur de la foi nazo remercier kasi ko sala lité ya kanda ezalaki chose facilité lelo to yebi comédien musicien soka longwe soit à Kweya soit à Sili papa il vous a témoin na sali 5 ans ya bitumba pe lelo naza parmi ba résistants baninga pe belé to banana bango ba mitakana na bango bimina libanda ebele ba kwei ebele ba Sili mais lelo nga Nzamba zo batela nga 5 ans lité ya kanda soko sangisi 12 ans et pas ya mosali ya Nzambe na 5 ans oyo ya lité ya kanda 17 ans 17 ans de résistance ya musala nanu pe na fête ngo te nazo fête ngo kabwe na munoko nazo sangisa ba fête na nganyoso na ko fête ngo jour ya mariage na ngai oyo mama na ngai nazo senga lisungi mama Olive Lembe Kabila ako parrainer ngai na libala oyo tanke mwana na ye nanu isalama te mwana kingasani ya suka ya banlieue Mephibosheth ya ba comédien mutu apasi ya ba comédien mwana suka mboka naza le seul artiste ya muneno naza reconnu lelo na Kingasani mwana Kingasani ba quartier batu bachaka kate toyoki cortège ya président Kabila ezole kabiso no sto bandi ba mbangu toyeko bima prince total la cortège to mona ba moto wana ezala ndenge nini vraiment Nzamba salinga ngolu lelo na yebani na miso batu nazo remercier mama Olive Lembe Kabila mama bani belé mama ni mama boboto eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo ko yokela bato ma eza comportement na yo na kati ya kitunga to pe na sac na bo mama manka na kati eza te mama vraiment naza reconnaissant ya munene Kingasani ezalaki soki bwana ndeko na poto wana famille na bino bachengo ka mais biso tozaki na ndeko na poto te muto acha biso kazaki mais tango ba yoki kie mwana olite ya kanda lupango wa salite lupango wa polele tozalaki batu oyo to fingama makasi na quartier lelo o ba famille na biso ju valeur na banzela na biso ndenga soki na leki na TV na ba makambo aboye na zanga te kozwa 1 minute 2 minutes te pona ko témoigner bolamu ya mama Olive Lembe Kabila mama oyo amatisanga avion mama oyo nalia na établement ko mama oyo amemanga même na mboka na ngai oyo na yebite Goma Bukavu
tika ya wenzambe tata pambola maman Olive bomo emulayi merci maman banebele voilà merci voilà je pense que au tema clôture le pango bon nanu na tie clôture te so nkola sali ngolu na kotia clôture na kotonga pe wesa dal nazobunda penza toujours voilà système ya tono kaka ya kudireki mosaka lo bami so boaki déplacé au kimi retour pour ndenge ezalaka kaka mais nzambe osala ngolu kombo loko ekena ngo liboso ata vie etikali nsima vie ekoya korattrape kombo et osalaka très bien l'été ya kanda nzambe toyebi ndeni nzambe asalaka yo moko toloba awa ozalaki famille pamba mais lelo bokomi famille ya valeur nzambe asalaka makambo na ye d'une manière à d'une autre dans nzela ya maman Olive lipamboli et en tout cas biso pe tolobi merci na maman Olive oazo sala makambo eza na visibilité surtout le likambo eza na visibilité tant vraiment pendate ya ozala maman ona mais na tant ke o tokutani tomoni ke eza maman moko oyo alinga kozala bien na batu et puis kolia na batu voilà tokomi na suka peut-être remerciement kaka parce que nous courions derrière les temps vraiment merci beaucoup na pesi lisanga bana nzambe groupe les bons samaritains bandeko na nyonso na ya basi na mibali ba ya baleki groupe à respect groupe chrétien na pesi bino bambote bisika bizwami bino ya wenzambe tata pambola bino na bosanité enseigne Saïdi les grands producteurs au toningaki tobeta na Turquie marqué ba confiné Turquie azo réservé kaka soki makambo efongami tokende obeta na Turquie Edgar business na bosanité héritier mpaka 7500 giga pc loko zwe loko na bosanité les boss Jacques Sobanoka tata pambola bino na bosanité na pesi ba remerciement na nga na papa Yves Panda na pesi epai ya papa na ngai Mike Lokamba vraiment boza bandeko oyo banana banalité ya kanda bo rejetanga te bo sabotanga ite marqué na idéologie ngo bondima ngo nengo na pesi ba chroniqueur nyonso ba journaliste nyonso ponga lelo na zala ona za lelo eza ko jouer na ba grand thème eza ba journaliste ndenge bo vandi awa binde ba bo tekanga yi bo valoriser ngai ba Vincent Chiluzi ba Rabi Mavinga ba Cynthia Kapashi mutu nyonso na ona tangi kombo na ona tangi te vraiment ba journaliste et puis ko bosana te ba patron pe ya ba chaîne lokola ba patron ya ba Congo Promo to ko bosana te ba Didier Masuki mobala mandefo pembe ba papa na biso nyonso ya beko RDC parce que soki pe bino bosala ba site te mais biso balité ya kanda tozate vraiment je suis reconnaissant même dans les cas na chaîne na yo une fois yebaka o contribuer na carrière na ngai ndeko na nga o tindela nga $10 o contribuer na carrière na ngai o kabela nga chemise o kabela nga montre o tindela nga mafuta o tindela nga parfum o contribuer na carrière na ngai mutu nyonso na longoli mutu te na o ya tindela nga soulier catch eloko nyonso mukie o tindela nga ipo monanga na TV o contribuer na carrière artistique na ngai surtout plus koleka epai na mosala na nzambe papa banebele pasteur de la foi bisika biso miyo na etonga mobimba église na biso FCC bisika biso bino tata apambola bino. Très bien, numéro de contact. Numéro eza plus 243 89 78 37 29 na moni papa ivazotala ngai na net na lobi kombe église mabe FCC na lobi mabeza CFC na bossa na papa ya comme le wandeti comme église CFC hein et là CFC mais le quoi ba C na ba C côté sangana et ça CFC OK donc bozo parla na kana FC c'est bon et ça parti politique hein très bien merci nzamba pambola bandimi na biso nyonso wana is église na ngai is église à père na biso lelo soki peut-être ko kabula église nga na kozo ata kati po naza quand même mwana na vandaki na père na yebi penza père na nga malamu koleka nzamba pambola biso mbwa ki les ate papa numéro plus 243 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29 vraiment eze lobel na ngai boteni nga rigueur te na koka pena ko bongola elobelité na lobaka boye nga zo loba tant que star zwanga lokola ferre zwanga lokola fali nga la journaliste était o remarqué ba comédie belé ba bombe impact na mabo comme ba journaliste moi je suis pas journaliste moi je suis artiste naza artiste o naza pe guerrier soko yé na ba affrontement okuta na pe na ba affrontement soko yé na kimia okuta na pe na kimia papa na nga nazo cha kimia po aza mutu ya kimia
Merci, ça c'est bien. Mais on ne va pas se séparer comme ça. Tu justement aux jours dans la casquette. Il y a passé l'été à Kanda. Le rôle a pétiné. Merci à ma ministre, ma montée, mais tous, peuple mettre mon mani Kelemba. Et Billy Mouka Fondation, tous sont là. Baveux Norphalin, Jean-Robert Kalala, le savant de la DC, la force qui a tiré monté, mais monté Nicole, maman a parfait à Paris, pour prendre du bon à Canada. Mon ami pouvait papa na Riben qui c'était mon petit. Merci. Na bande de surtout au boulot Yves Pan Patrick Mbenga Kawele mon neveu propre les patrons merci l'assistance nayo Tadingalapa merci l'assistance nayo Junior Diasso merci à toi aussi Mike Lokamba merci na papa Nabiso tout bengé bongo lité à Kanda merci aussi na lité ya pété azana bon ami qui a oui babon c'est journalier voilà merci na bande surtout boulot Yves Pan botali émission oyo na super promo 241 l'équipe est sous na Afrique elengi baba na hôtel baba na pana et puis ba pana na po mikolo za succès belé te baba na pana na succès mikolo belé bon ba hôtel ndé belé pana po ba pana na ebeza bon merci ça c'est vrai voilà aussi na Richard donc derrière la caméra merci Richard Donté ça vraiment Congo mon boy et puis là à la tout ce qui domine donc merci pour c'est par ici que nous bouclons cet entretien avec notre invité qui était de notre passage donc je cite Litea Kanda donc on a invité surtout aux Anabilo Ivo Senagi voilà donc faute de temps nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Quant à moi, je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin, à commencer par le véritable code Mboka. Lui, il s'appelle Willy Moucheni qui nous suit depuis quelque part à Djongo dans la terre avantageuse. Là, nous sommes précisément du côté de la France. Nous allons repartir directement pour penser à Jojo, à Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal, Christelle Blanchot, la taille électrique qui nous suit depuis quelque part à Zawana. Christelle Blanchot. Voilà. Il y a un ami en France. Ah oui, Topesi Mbotena, Yolande Malula, na Charlie Malula, et sans oublier vraiment na Bandeko surtout au Balandarabiso, pour s'abonner massivement na Super Promo 243. Après, Boye Panabiso na Africa Eleng TV. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir avec tout le monde. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.